Desho Dena TV Pona koyoka bansango Sango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba Desho Dena TV Pona koyoka bansango Basango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Bonjour, bonsoir Balandignon, soit des shows Denar TV. Merci Nabao Balandi des shows Denar TV. Sokotalingamba Alboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV Ota la réalité. Tu es sur la Nabino ensemble. Kakandeng tu sur la Bino na des shows Denar TV. Maman Nabiso a baigné na des shows Denar TV. Maman a besoin de conseil public. Moto eza kopela, quel est le problème? Zala branché toke na détail. Maman na biso abenga na des shows Denar TV, maman lobi des shows naza na besoin ya conseil parce que na minute on a évité na décider ndenge nini. Maman lobi boy des shows tangu na yeko koma na poto na kiti na Allemagne. Maman na biso aza na Allemagne. Maman azaki na foyer. Maman lobi des shows kaka na kati ya foyer ndenge nazaki kozela mikanda na yaki kokuta na Allemand moko tolingana kinaye mundele. Bazo vivre na mundele wana mama aye kokuta na lisusu na congolais mususu baye kolingana na congolais wana mama abi des choses du fait que allemand na mona ki azaki mukolo ezaki vraiment souhaité mena lingaki parce que nazala kinga moko mais tant on a kuta na ndeko nanga congolais na tika ki allemand wana na préféré na vivre na ndeko nanga congolais mama lobi des choses tant to vivre na ndeko congolais na epsi ndeko congolais nga nazana ya nanga mobali na ye aza déjà allemand aza na identité ya ba allemand et kozala bien soki nazwi zemi tokende na libota nanga mobali ya nanga a déclaré zemi ponga nazwa mukanda sima mwana tango tokoya kobota mwana mibale yo pe oyo kozwa mukanda sima ya mwana c'était ça po congolais wana déjà zalaki document na ye déjà ebeba ngunda ekufa congolais aboyi Congolais a dit non, jamais nga na okondima ndengo wana te okendo déclarer zemi pa ya mobali ya yaya na yo na sima bokomelanga na mwana na mukanda boropesa te je ne suis pas d'accord Congolais aboya ki proposition à maman. Maman na biso alobi des shows du fait que ya aboya ki proposition o nga na pesa ki na mona ki loka osala ezate. To kabwani na Congolais, maman na biso azongeli mundele na ye ya allemand. Bazo vivre na mundele wana, maman aye kokoma na zemi. Bref, na simatango aboti na mundele ba avocat balandi ba dossier ndenge ezalaka ba pesi mama na biso identité ya ba allemand mama akomi na papier congolais oya boya ki mama ayoki mama na biso akomi na papier alandi lisusu mama aye ko bondela te omoni ozaka ka mwasi nanga toza entre biso congolais apesi mama idéologie mama lobi des choses nazai na choix te lokola posa nange ezai na na mobali ya congolais tolingana ki na yepe mais aboya ki pona ba proposition liboso na pesa ki mais nga na komi na mukanda mobali azongelinga natalaki mambo mikanda te natala ibolingo bazongani na mama bavandi na mama babandi ko vivre na kati ya ko vivre mama eko koma na zemi ya mibale ya congolais falaki mena basa la déclaration ya mikanda ya mwana po papa azwa mukanda mama luki ba avocat na yo basalela ki première démarche na mundele ya allemand ba avocat ba ebisi boloko la papa mwana kolo zemio azana mikanda te aluka moye ami bomba quelque part po soka bimisi mutu na moment o loko azade na mikanda te mikanda na ye na poto ekufa loko la azade na mikanda te ngunda na ye ebeba balma ba koluka ba bimisa ye na mboka ami bimisa te tozo sala dossier tina niveau soko boti to sali dossier na ye ndeye akomi présenté na niveau ya l'état bref maman eko bota ba avocat balandi makambutu papa azui mukanda sima ya mwasi maman lobi des shows na linga na tika mobali nanga boyete azala musika nga pe musika na ebisi mobali nanga yaka to vanda nanga esika moko mobali ayeko vanda na mwasi ndaku moko problème ebandi awa landasko lisolo na bokebi po oyeba nini yo kopesa comme conseil na se a lisolo maman lobi boye des shows tant to eko vanda na mobali abandai na ko sala te to na minute wana to bandai ko sala te to bandai ko dépendre kana mbongwa mike bandai ko futa biso na sima bana
moko boye ba futi moko boye ba mbongo wana epesa ba retard nde bayaki koyokana na mobali na ye basala mwa économie basomba mutuka batinda na Congo batekela bango mbongo bazongisaka ainsi de suite ka ndenge ezalaka mpo bakoka kovivre mpo mobali abandai na kosala te toza wana. Mais chose grave mobali ntango aye kovanda esika moko na mwasi na ye famille na ye basiliki babi non pourquoi yo okoki evanda esika moko na mwasi oyebi mwasi wana bien te omoni basi ya poto tantôt aza déjà na banyongo na ye yo faut za nanu yo moko il faut vivre yo moko comment oki kokendo vanda na ndaku ya mwasi. Or ba famille ba yebaka te yoka na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre oyebi ba réalité za na poto ba famille na biso ba yebaka te. D'un côté faut biso to expliquer la famille claire to yebi saka ba famille na biso ba réalité ni to okuta nango po bango pe ba comprenaka. Papa na biso tiaki kokota na ndako ya mama papa azaki mukanda ekufa ngunda na ye ekufa azu mukanda na sima mwasi wana papa zola la par-ci par-là maman lobi jamais na okoki kotika mobali otoboti ne déjà mwana aza l'éparpiller maman bengisi ba ya kovanda esika moko mais wana nyonso famille ba yebite famille ba yebika ke ndeko aza na poto c'est ça. OK na ba moment msusu ozo traverser ba moment difficile il faut dire la vérité à la famille yaya yebi sa famille ba réalité oyo zo le capo famille pe ba comprendre. Mais reza na papa na biso atikala ko yebisa famille na été bola munini o mwati asaleli ye. Maman obi papa tango ba kokuta na mobali na zaye déjà na plus de 3 ans. Mukande ezate mobali azo yenga na Allemagne. Na sima mwasi nde mobali aye kozwa papier. Tango baboti mwana na sima mwasi abengi mobali ba ya kovanda ndaku moko. Mais nyonso wana mobali na Congo alobaka te. C'est ça le problème. Il faut dire la vérité. Oyebi bato ebele na poto tango bayaki vérité ezalaki te. Bato ba na bilobela bato balingi koloba vérité te en même temps na poto azo souffrir, en même temps na poto aza na position te, c'est ça aussi l'erreur. Na kangi parenthèse tozonga na sujet. Maman lobi de choses tango famille na ye bayoki ka ya ekovanda nanga basiliki. Pona nini yo kendo kota na ndako ya mwasi wana okuti na mwana oyebi te basi ya poto akoza na banyongo na ye ba makambo ebele akofrene yo vie biloko ebele ba problème bandi a na lisolo ya maman na biso. Bref ba ekovanda maman obi de show mwa mbongo muke to andozo na sima bana to andosa l'économie tantôt ba futi tantôt est bloqué et bando pesa biso passe mbongo bana to sala ki économie to lobi to somba voiture to tinda na Kinshasa bateka bazong la biso mbongo. Maman lobi de show nga na boyaki voiture wana ke na famille nanga po nga na yebi famille nanga na yebi si mobile nanga yo zwa voiture tinda na famille na yo. Bref papa azu voiture basombi na mwasi mbongo ya bana eke na Kinshasa baketeka famille bateki mutuka kaka ne mutuka kendaki retour et salamate c'est-à-dire mbongo ezonga te. Maman obi de show to vani na mobile na tuni mobali boni mbongo mobali habite mbongo ese yaki mais ka ne bazovanda na sema mikolo obenga ka mwasi abi na defino 1000 euros na mbongo ane utai Kinshasa na osa na ngwe loko be mama abi de show problème ezaite to wa mobali aza mobali to zani na ndako soki abi a defi 1000 euros aoki mata aza papa bana bazo vivre ba ovanda ka bote na defino no mbongo muke na mbongo wana ya mutuka oyo utai Kinshasa nazo sala be mama abi problème ezate. Bref ba koma ki na besoin bazwa mbongo wana po basomba deuxième voiture batinda na Kinshasa. Maman ebisi mobali na ye bon pesa mbongo to somba deuxième voiture po to tinda na Kinshasa. Mobali ale munoko mbongo ezo mona na te. Bref mobali ebisi mwasi na ye na defisaki noko nanga mbongo. O defisaki noko mbongo bongo yo ko defisa noko mbongo vraiment bozana mwasi na ndako defisi mbongo ebele bo lobate. Maman lobi de choses na zu téléphone na bengi noko noko toza na besoin mbongo wana poto tout ça nango ba achat mususu to somba nango biloko voiture toza na besoin mbongo wana to somba voiture mususu poto tinda na Kinshasa. Noko lobi mama pasenga mobile na yo. Maman zu téléphone apesi mobile a che main libre. Noko lobi na osola na bino mama yo kanga bien ngandenge nazawa nazwaka nyongwa mutute pe nazana nyongwa mobile na yo te. Scandale toza wana. Bref na mukuse mbongo mutuka ekendaka na famille mobali balia mbongo tout batinda eloko te mobali akosa mwasi na yeke non batinda ki mbongo na defaki mbongo na pesa ki noko tia nda otanga komba oncle na ye na kati akosela noko na ye makambo atikala ko pesa noko na ye mbongo te abetaki kipindi basali je na noko me noko alinga ki buzo bate
noko lobi zwa téléphone tia main libre na sola na bino asoli na mama na mobali na ye na tikala kozwa mbongo pa mobali na yo te na defa pe mbongo na bino te mobali no ayebisa yo vérité toza awa oyebi eloni twenga toloba mama lobi boye desho mobali nange eloko eza na ye mabe atikala koyebisa famille na ye te na Kinshasa ke ye asalaka te or bambongo wana totindelaki mbongo or mutuka wana nde totindeli na Kinshasa eza mbongo ya bana tosali nango économie nde totindi na Kinshasa bateka bazongisela biso poto vivre na bana mais mobali atikala koloba te ke ye asalaka te na Kinshasa bayebi ke ndeko na bango asalaka azwaka mbongo or ka asalaka te mbongo nyonso ezali ba économie ya mike nde batindaki na Kinshasa tu vois voilà mama lobi desho mutuka kuta liboso totindaki mbongo emonani te mais famille na lisusu na Kinshasa ba bengi ndeko na bango balobi non awa mutuka otindaki ekufi ba pine na ba moteur soki esali nini non somba ba pine na ba moteur mususu otinda mama lobi desho comment mobile nanga oki koyebisa famille na ete ke ye asalaka te en même temps mbongo wana eza mbongo babande kofuta mama ya liboso na mwana mundele abotaki et puis na mwana ya mibale o baye kobota na papa congolais mais mobile atikali koyebisa famille te na Kinshasa ye ndenge aza wana asalaka te azo dépendre nanu na mwasi na fungoli deuxième parenthèse pour comprendre oyebi ba erreur eza na bato ebele atanga peta on akoma ki poto zeana ebisa yo okomona penda camarade azui téléphone biloko azo sola na famille na ye na Kinshasa nga ezokamwisa nga même temps toza na foyer yoka degré ya ba programme yoka ba proposition ba mbongo ndeko azo ko proposer na famille na Kinshasa en même temps toza na foyer na ndeko yesa ba camarade yebi biloko bosa les ba erreur ole yo sa famille ki oza na foyer ozela mukanda mais ozo pesa ba proposition moko ya minene oyo okokosala te parce que tant tozali na bangunda combien ba ofuta biso bazo futa biso ba 300 €. Toza na foyer ba ofuto 300 €. Mais na 300 € mutazo proposer voiture. Ozui mbongo wapi toza na foyer ya osala raté. Ozo proposer ba biloko mwa makasi na famille. Bazo benga yo zondima. Au lieu sa papa na mama ke nazara na foyer bozela so na zu mukanda, so na bandi musala to osala na bino makambo bozo linga mais mutu na foyer azo proposer famille na ye. Mutu na foyer famille na yezo proposer mamba minene azondima. C'est ça ba erreur. Maman na biso abi mobile na erreur ezaki nini? Mobile ya sala raté. Mais ayebisa ka famille na bango vérité te na Kinshasa. Famille na Kinshasa ba yebi asalaka. Makamyo so bazo yebisa ya azondima. Oh, voiture wana batindi eza mbongo abana. Mais voiture kuna simbi lisusu te baso baba pine na monter batinda mususu. Maman lobi loko le sala kindengo na voiture liboso mbongo emonani te maman lobi moye to sala su biloko wana ezala kite ngana linga kite parce que ya liboso esimbi te comment to ko continuer to tinda lisusu en même temps mbongo mobali ayeba ke balia mais ayebisa mwasi te toza awa tango esala mindengo na famille bakoti mutema mabe babandi komona ndire mwasi nda azoboya kopesa mbongo mwasi nda azoko intoxiquer mobali na epo mobali atinda voiture na Kinshasa te mobali azaki na ndeko na ye moko na Allemagne yenda zwaka makambo na libala ayebisaka famille na Kinshasa ke non ndeko na bina mobali ndenge aza wana aza na mbongo mwasi kuta aza na yende aza mutema mabe mwasi wana nde azoboya atindela bino deuxième camion voilà problème eza wana or papa na minichu wana azosala te aza pe na eloko te na ba moment wana tango ba problème ezoleka bref famille na Kinshasa basiliki baye kozwa mwana bango moko muke ya mwasi abengi mama na biso na Allemagne asoli na mama na biso na téléphone yo loko ozoboya kotindela biso yo loko ozopekisa ya na biso atindela biso voiture okomona makambo tokosala yo okomona makambo minene ekokomela yo bref mbutu ebandi na libala voilà mama lobi de show problème ebandaki nde awa tant ka mwana bangwana abengi na téléphone yo loko ozoboya ya na biso atinda voiture atinda biso mutuka na Kinshasa okomona makambu ekoyela yo bref baye komona na mobile ne loko la famille mobile bazaki na Allemagne baonde baozwa ba problème baotinda na Kinshasa ezo créer ba problème bayokali na mobile ba changer pays ba kendo vivre koto mususu pour éviter ba problème ezalate mais loko la maman azaki na mwana mundele moya bimana mwana mundele na Allemagne ezalaki te avant bimana mwana mundele il faut babalana na mobile po mobile akoma na comment dirais-je na charge ya ko supporter mwana wana ya mundele na bala nyoso baboti na mama babalani na commune na ndenge ya bango mibale mwasi na mobali yoka na fungoli troisième parenthèse pour comprendre oyebi bandeko na biso na Kinshasa baye barate
Na poto ndenge toya awa tosala ba mariage na ba sens ebele. Tobala na mbamsuka pona papier. Tozobala na mbamsuka pona dossier mombo ezo bloqué bino na l'état nde bosali mariage juste mariage moko rapide ya mwasi na mobali. Mais na Kinshasa soki bayoki ndenge wana bamona yango grave. Or que bayebi ba réalité te, mais par contre biso monde tosala ka ba erreur. Faut que ça ka famille vérité. Le bas que tosali boye pona boye pour éviter ba kindoki ba mambo ebele ekotara na mabala te ekotara na sima bana te. Mama bake ko bala na mobali po baluka moyen ya kozwa possibilité ya kobima na mwana mundele na Allemagne. Babalani esenga kisiko facture ekene na famille ya mobali na Kinshasa po babala mama na ndenge siko ya deux familles. Problème mususu ndeza awa. Facture ekene na Kinshasa. Famille ya mobali ba telemeli facture balobi lokuta. Yo jamais oki ko bala mwana mwasi wana tant que osali na loko te na famille. Oki ko bala jamais mwana mwasi wana tant que obengisi na batu na famille te. Moyen obala ye ezate. Mais par contre, famille bazoye bate bola munini oyo mwana mobali a trouvé pas ya maman, c'est ça aussi les problèmes. Or, ba famille ba comprendre raté makamni tozo mona na poto ba e ba raté tozana ba réalité ebele ya ba mariage. Ya ba papier, ya ba dossier administratif. Ba problème ebele mes famille ka so ba yoki obali bango ba fungoli matoyi na misu ba bi o baby simbong. Non, ezandengo wana te. Bango ba fungoli ka matoyi na misu ba bi no mwana biso saka na mbongo na poto. Non yaya. Non, tozana ba réalité musu ezo senga ndengo wana. Na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre l'issus awa. Yoka. Oyebinga na yeko comprendre ba te belé ba famille na bango ba bomi bango na Kinshasa na Kindoki. Pona nini vérité ezate. Toyeko comprendre bandeko mingi bakufi na poto. Ba famille bomi bango na Kindoki ba marambo ebele, ba kaniske na poto sa na mbongo ebele nzoka rien. Réalité ebele. Eza ba erreur ezo utana biso moko poto zolo ba vérité te. Ça le problème yaya. Faut que sa famille no vérité ya oyo yo zali. Tomoni ba erreur ebele, ba na poto ebele ba kufi pona ko sale la famille. Batu bazui ba AVC ebele pona ko sale la famille. Batu ba se suicider ebele pona ko sale la famille yaya. Ko sale la famille eza mabete mais soki eza sala, soki eza te ko sala te. Soki oza na situation moko difficile, yebisa famille ke nga na minute on aza na position te. C'est important. Famille na o ba ko comprendre yo. Pour ne pas que ba mamba kindoki kota. Ba famille mingi ba le batu na ba kindoki pona nini yo moko zwa téléphone. Ozo mi kumisa na téléphone mais na poto za zéro. Na poto za ne lo côté mais nyonso na téléphone vantard. Nyonso na téléphone ba proposition bilaka ezanga tina. C'est ça le problème. Papa na biso ti ba vanda na mwasine na libala. Ya yebsa ka famille na kosala. Na kosala la bino boye, na kotinda boye. En même temps osala raté. C'est grave. C'est horrible. Voilà pourquoi ba problème ezo comme na batu na ba vie. Voilà pourquoi ba famille mususu ba komisa bandeko na bango ba esclave. Po yo moko lo ba vérité te yaya. Nga personnellement so na ngote na yebsa bango ezate. Ezate yaya. Na osa gros doté po na poto elo ni tozora na poto. Elo roté. Mo ba futa biso zo futa ndako e futa ba charge toza na bana toza na basi. Totangisa bana ba mambo ebele. E yebani. Mais yo lo yebsa famille vérité, bino bolo ba vérité te. C'est ça le problème. C'est ça. Maman lobi des choses mobile atikala koloba vérité te, c'est ça le problème. Maman lobi des choses mobile nanga atikala koloba vérité te na famille na ye. Nyonso famille lobara na ye andimaka. Or na poto to na ba réalité belé. Eza na bana poto ebele ba beli ba AVC likolo ba famille. Eza na bana poto ebele ba kufi likolo ba famille na bango. C'est ça. Vérité ndezate. Yebisa famille na ba difficulté. Yebisa bango na zo sala te, yebisa bango na papier te. C'est ça, c'est important. Tout le monde a mutunsu na poto azo sala te, ni même papier, mais yoka na téléphone biloko azoloba. Eza ba erreur. Yango ezo kotsa ba kindoki na ba famille. Famille ba okanso sundola bango nzoko sundola bango te yo na poto oza na mukanda te, osala raté, oza na situation difficile, position ezate, mais vérité na munoko ezate. C'est ça le problème. Tozonga na sujet. Maman lobi des choses mbutu koti awa. Famille à maman, famille à mobali ba boyi ba kobala mwasi te, ba na besoin mwana bangwa mobali. Asombela bango na lupango, abengisa batu na poto, soka bengisi batu na poto, nde ya kobala. Bref, ba boyi ba bala maman, pas problème bandi. Chose grave, maman a vu sur le but des choses,
bandoki ya famille nanga na bandoki ya famille ya mobali. Bandoki ya famille ya mobali na bandoki ya famille nanga basangani. Combat des shows. Bit na bango ezalaki babelisa mama liboma ponde kona bango mobali atikala yemoko abandotindela bango mituka na mbongo na biloko nyonso ndenge bazosenga abengisa pe batu na poto atonga pe bandako. Mama lobi des shows combat ebandi na vie. Mama ekozwa zemi ya mibale ayekobota ba jimo. Aboti bana mapasa mama lobi des shows zemi ezui menace na ndenga mukete mama ekobota ba prématuré ya 700 grammes. Alobi ba mapasa wana basali 3 semaines na couveuse. Moko abotami azalaki bien mususu ayekobota mana ba complication ba pereye michopo menzamba sungaki na bango mbale moko te akufi bango mbale baza en vie. Problème menezani na kati. Mobali na minito akomi ko s'enfouter na mama na biso. Mobali abosani ba bien fait. Mobali akomi ko saboter mama par rapport ya ba menace aux familles, par rapport ya ba menace aux familles na ye ba komi ko sala. Mobali akomi ata bimi akei akozonga mukolo ya lingi. Batu na yete. Esali mawa passe. Na son. Oebi, elo ni tuenge to baksa na suka. Na kolingana baksa boye selon des shows. Oebi na vi ndenge tozao. Mongo boye, tozana ba intérêt vraiment te na kata ba vie ya batu. Mais ezana batu mususu baza lokwa ba Moïse ya ba vie ya baninga awa na poto. Bilo mususu na vie esengeka oleka sima mwasi wana po yo zwa vie. Mais envoûtement ya diable ezo ya po ebebisa étoile wana sans que yo yeba. Comment mutu bobandine na passe? Yo zaki déjà soki na 3 ans plus na Allemagne, ozali na papier te. Mwasi apesi yo papier. Bobo tibana. Mbongo liboso bale, ezalaki même pas ya yo, mbongo bana, ya mwasi na ya bana. Otili mutuka na famille no famille balie, sans que yo yebisa bango situation zoleka, mwasi abombi atiki. Na nyonso ndenge na expliquer yo. Lelo famille no bakomi ko menacer ba boy même ke obala mwasi, avant bala mwasi il faut bengisa famille na Kinshasa, osomba lupango, osomba ba mituka, oui, to boyite. Il faut ba ke vi na biso eza bana tozo bota yaya. Lobi na yo eza bana. Erreur eza na biso tozolo ba vérité te na mabota. Muto ata za na ba situation ya bien te na poto, azwa téléphone, azolo ba n'importe quoi, voilà. Mais maman na biso azo regretter tala histoire ndenge na betelio mais na minute oyo. Maman na mobali na ye esimba lisusu te. Bref, mobali akomi ko sala, mobali akomi ko zwa mbongo. Famille na ye balingi lisusu te ye na maman na biso ba vivre. Famille balobi avant tout, ye fa tongela bango ndako. Abengisa batu na poto. Atindela bango mituka ndenge famille baolinga. Na minute o mobali akomi sans foutiste. Mobali azo kipe lisusu mama na biso te. Mobali akomi soka bimi mukola kozonga yende akoyeba. Soka kei akozonga après 3 jours, soki pa lingi après 1 semaine nde azongi. Elo ni tuenge to baksa na suka. Oyebi mo bo eza bien te, ba erreur mingi ezo uta pa na biso moko poto za na vérité te. Kande na oti koloba bana poto ebele, ba beli ba AVC. Bato belé ba kufi na poto likolo a famille, likolo a charge a famille. Or que yo so kufi na poto famille na Kinshasa ba tikali ba continuer ko lia matembele. Oui, pour matembele za bilei na biso torobo yango te. Famille na Kinshasa ba continuer ba lia matembele na bango dans la paix. Mais yo na poto o kufi. Et ça na bato belé na poto bazo vivre bien te souffrance likolo a famille. Mais famille na Kinshasa ba lia matembele dans la paix. Yo na poto na soso ko kokotsa na munokote AVC. Na soso kokokotsa na munokote tension. Na soso kokokotsa na munokote ba problème. Pona nini famille. Yaya toboite il faut to sunga ba famille na biso meto ebisaka famille vérité. Et kozala bien. Et kozala bien, vérité za bien. Yo zana na situation morote mais yo ka vantar, yo ka ba commentaire. C'est ça les problèmes. Et loko zobo mabiso angwana. Na minito mama na biso azolela. Mobali alingie lisusu te, mobali a s'en fouter. Mtala ba paramètre nyonso na pesi yo mwasi balingai na mobali depuis ba foyer mwasi aboyaki mundele pona congolais bavandi na congolais baboti mwana mwasi apesi congolais mukanda baza toujours ensemble mwasi azui mbongo batindi biloko na famille ya congolais mbongo emonani te famille ya mobali bale baza toujours ensemble mais lelo mobali akomi na possibilité mobali akomo sala mobali akomi na mwa mbongo asanfute bola munyoso abwaki na mai esali mawa passe na soni mama na biso alobi des shows na minute o na choite to bandi ko kende na kokabwana yango mama atuni asala nini mama na biso alobi des shows na minute o naza kombati bandoki ya famille ya mobali nanga bakoti na bandoki ya famille nanga
bango nyonso basangani bit na bango eza nini ngana kufa femme mobali balingi na kufa po soki na kufi ndeko na bango atikala ye moko atikala libre po atindela bango voiture atongela bango ndako abengisa bato na poto. Voilà autre nga toloba pona mama na biso yango wana esali mawa pasi na soni. Pourquoi biloko ya bolinyo sezo salama kala toyebaki te mais lelo na sima ba émission nde tobandi koyeba. Benga des shows d'Enar TV pesa biso ba sujet boye ya bien tolobela ngo o ekomeli ekomela ba misusu te tozolobela ba sujet tout. O nyonso ebi eza sujet oki ko édifier bato. Oki ko longola bato na mabunga benga numéro des shows d'Enar TV yango wana pesa biso sujet na yo tokolobela ngo. Partagez votre émission, pesa bande comme suspect batala. Na loba iso otali émission des shows d'Enar TV partagez, to partage akande ko poto longola ba erreur na kati ya communauté. Voilà autre ngai to loba pona lelo ngo wana. Aimez commenter votre émission ezala ki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya. Ciao.